Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makabo belé donc c'est per sabino et longola bino ma ba souci banine. Donc si tu nabino yango. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Voilà, madame, messieurs, quand on suit cette télévision, tu auras toujours ma conabino sika information zali, liste nabino sika information zali pe lito inabino sika information zali. Kinshasa la belle, mais aujourd'hui Kinshasa la poubelle. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que Kinshasa ezongla dans sa plus belle robe d'aton, pour éviter qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il faut avoir de gouvernants, des dirigeants compétents, ou bien il faut avoir des dirigeants qui réfléchissent, ou bien avoir des dirigeants qui ont deux soucis. Il y a Kinshasa, l'élo et Zala, vraiment en miroir de la République démocratique du Congo. Mais ce qui nous a amené aujourd'hui, madame, messieurs, vous allez comprendre que Ezali, la place Victoire, est l'un des principaux centres de Kinshasa en République démocratique du Congo. Vous allez comprendre, ok, la place Victoire qui est perpendiculaire à l'avenue Kassavubu et Zalelo dans un état oyo, on ne peut pas croire parce que il n'est pas encore saison de pluie, parce que c'est la saison sèche au Tokobenga et Langa. Mais regardez ce que semble aujourd'hui place Victoire. C'est comme si nous sommes dans une jungle, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Place Victoire, par une petite histoire, madame, messieurs. Place Victoire, Ezali, et si dans la Première Guerre mondiale, 1940 à 1945, force publique, après Victoire, là, Bayaki, fête qui na Place Victoire, en 1945. Il y a un Place Victoire. Et encore, avec l'œuvre de Maître Liolo, Bayaki peut sa place deux artistes. Pourquoi? Parce que Baya Kasogi artiste et le roi centre Baya Bapesa Batia plaque ou la place Victoire. Mais regardez ce que ressemble aujourd'hui la place Victoire, c'est déplorable. Nous sommes descendus avec la caméra, madame, messieurs, ça nous fait pleurer, mais nous allons vivre encore pour regarder place Victoire de l'eau et comme il n'y a pas de moto, il n'y a pas de transport, tout dans la saison sèche. Regardez. Mettez-les, maman, c'est ça le mot.
na victoire na commune ya Kalamu. Mboka oyo mutu alongola salite azate. Mutu azwa salite na ye abwaki na terrasse. Akomboli abwaki na terrasse. Azobwaka na terrasse wana. Ye moko mutamu mamboka. Na terrasse etonda. Kaka ye mo mutu alobake mboka oyo ndenge nini. Mboka oyo boye ndenge nini. Mais ye mutu abwaka salite na terrasse. Il faut tout se changer. Tozongi sa éducation, il faut soko za la salité na yo. Atozo kombola. Lukata mwa saki. Tomona ka banzu aleka ke full bazalaka. Ocha na saki mutafula ye ayebe sika akebwa kele yango. Tolinga te mboka biso ebeba eza la salité. Mboka oza biso. Gouvernement pesa biso mwa chance ata mwa eloko moko boye ya kotinda ata ba pusu ba pau ba kombo ba rato toza la volonté mwa ba chance ya biloko ya yangwana conseil na pesa ndeko oza soin ndaku na yo ozala soin partout kozala soin kana ilongité na beauté te kozala soin kana te na oza soin ndaku na yo esika okomba sangisa matiti na yo yeba ata mutapusa le kaka abela ka matiti bango pona na zape mola mboka congolais tout fait bato aleka matiti bale kaka oko sangisango so leki opesi ata 500 akozwa aboko na pusu ye mo que ça musa na ye ça na victoire na commune à Kalamu précisément na rond-point victoire babanga ngolo bakaka akosa batamuto balekisi batamoto kota course à 1000 francs bacha 2000 kota course à 1500 bacha 2500 donc finalement tu vois donc finalement tu habites ce dos qui est pinamboko tu habites papa tu habites sauter ça la nini neti papa ngana na 500 hein na 500 course à 500 à la soute course à 500 à la soute dans le bus Archie Pascal tu vas pour ta 500 à Kala mais comment 1000 francs taxe tu es wapi na mboka tu as la $, na kalezaka nonande Mexico lelo 26 000 dans 30 000 donc finalement tu es wapi on s'en va pantalon moko bachango 30 000 on rend $, 10 $. Donc on sait le côté sans que tu aies transport makambo tutu ils ont na libulu na besoin le bébé l'été na oika bato balobi babiloba loba trop à par rapport à quoi ba osam soit disant bato ba osam musala a ba c'est musala bo o musala ta o bubu mesta commune à Kalamu o musala ta bo fixe chef de l'état o fati kin bo pète a changer batoko ba konzo a tie bango ana Kalamu ba selote balobi balongo bango ba na besoin ka po ba bongisa ba caniveau to balongo la ba poubelle na ogine be konanga lobi o makamba transport chauffeur ana besoin ba tia transport o zo sa escroquerie o zo sa le ma a bakangi chauffeur moto na 12h azui moto na 19h versaka moto bato 25 na 19h bando bula 19h kocha moto 20h yo zo 25 il faut payer na takasere ça la police bakangi combien de moto la police à l'état ya mboka oyo peut-être je passe pas hein, tu vois na habite to général atuna ba police bazara na victoire mbongo oyo bakangaka ba moto bachaka ngo wapi wewa afuta taxe parking ezate awa o bato baoteka peut-être olubaki bato baoteka na balabala balobi o baobwaka ba poubelle bazui poubelle motazui poubelle na bwaki na ndako bato baoteka abana baotika basalite ta tolobi kini bopeto président maire de la ville peut-être maire de la ville atiela biso ba moto gizi oyo elongolaka basalite balimbisa ngai na critiquer moto te to na démocratie bateka ba moto gizi wana to ekenda bayebisa biso ba moto gizo babanda kuma nango basalite bateka ou bien bakoma ocha bato moko na musala chefu aye asali musala te bazui moko bafuti par mois so mutana volontaire sa musala te tia bato bakosa musala
leta mboko eza ndeni okalikamba nga na chauffeur te namona wewe ate nga atekaka ngoka nga atekaka na weza matete Kinshasa. Moi je suis équatorien so otali ville ya Kinshasa par rapport na mboka na biso Équateur eleki ville ya Kinshasa na propre motoka kala motoka komi na kalamu ozwi kalamu okopara ngo na mbandaka mpe n'est-ce soka mbanda 1 mbanda 1 eleki kalamu kalamu eza na kata capitale très sale facha tambolaka te baministre wana batambolaka te bakonzo batia bango na komino ya kalamu baza wapi lelo ozoloba o te topekisa bajeune bati koteka baketch topekisa bajeune bati kosala baactivité na balabala depuis basala zando babongisa zando mpo bato bazonga depuis tosala zando depuis zando esalema combien des années mpo ebela bato baoteka na victoire bauta bazando moya zonga zando ete mpo na zando espace ete mpo awenza zando esila te babongisa zando ndeni bongisa zando mpo bengana bato na victoire so omoni biso moya oteka ete obengana biso mpe ofutaka biso mbongo par mois tofutelaka ndako tofutaka courant tofutaka mai bamisu baotangisa bana bango wana o papa lobi kini eloko nga naloba mi kini bopeto o baya basali mosala sika o basa bango mosala bango baosa na commune na kalamu bango mosala baosa na kalamu babokisaka ka niveau poso tobi mosala déjà bobi tosa service bobi tozo arranger kini bopeto tosala tout au service d'être depuis balongola baka niveau mosala ni basali population bango so na kosa bato bamona yo moko kutu ma présence si abamonaka ko tsa bamona so bato babongisi ka niveau po ani te balongola poubelle bazelani bambonga bato bazwaka ya salongo awa basala na ngoni mbo papa natu mbonga bato bazwaka ya salongo oyo bubumestre ya komina kalamba tia bango papa nde eza na te na tie bino bofuta po moto to atekaka a na victoire afutaka taxe même baéchanger moto tu na victoire afutaka taxe eloko na ngina loba bakonza mboka baskize ngai soki bakozala besoin po oyo eza tv oyo ya radio te oyo deja na loba baolanda yango en direct bato bazoboma mboka oyo eza ba policier na policier atelemi je m'en fous na oloba tout bato bazoboma mboka eza ba policier yo policier lelo obengani masa na nga oteka bakecha lelo obengani okange bakecha azo apeso 5 000 francs 10 000 francs azongi oteka oyebisinga mboka ebongi baza bavantilier policier koma likelema 25 siko likelema na yo ofutango epa nani l'État se fout d'abord bien été. Parce que là, bas à 60 000. Surtout arrêter la ndaku, maï, courant. Bas 5, 6. Arrêter la moto. Surtout abima mon angela, parce que mon moto. Abira de mon ato les jours. Là parce que mon ato les jours, nous avons un risque. Tellement mon nation, nous avons la passe. Comme un risque à risquer. Allez, abima angela kangingai. Bah quand va la nana, et bela baza ba police bela, baza mi candidaté. Baza ba police ba lati ba tenir, ba tekele tenir na 30 000. Aye na victoire abandi bikanga kanga donc bakonzi balandi na ba policier na bango na ba policier bazombuye biso fort maintenant tu aza kuluna ngana policier na aza kuna ya minicho ba policier doit ba kuluna tala bakonzi balonga na ba policier belé ba chanye ba balwanyela susu retraitement ya sika pona ba policier o ba kota o maloba na rolo ba na chef de l'état makambo nya seleka na mboka na yebi ayebi eloko nyonso tu ezoleka ville ya Kisasa mobimba akanga matoite ba memelaka ye basango ndenge ba jeune bazo souffrir ndenge ba jeune ba luka avoir passe ndenge te ba police ba nyokola biso chef de l'état yebi na yengo ayebi eloko ni esalaka te pote biso ba jeune ba nyokola biso boye elali kamuna loba nete papa yebi te tonga mo te bana basali grève ba chauffeur na ba moto basali grève ayebi signification basali la grève ayebi signification po ni te mo boule leki makasi bazo kanga biso musale za bien te bazo nyokola biso ayebi grave finance à ville Kisasa mobimba ayebi yango mais siko likamuni na urbanité ya ayebi te ayebi na ye likamuna se leka na biso nyonso awa ba jeune ba souffrir chef de l'état ayebi na yengo na ayebi te so likamusu ezali susu yo lobi bugumesa abimi 5 ans sali salongo oyo zanini oyo za salongo auto sala tala siko bato bazoteka liboso awa na ba solo wana na ba nien na ba solo na ba nien na ba milinga wana te matiti na ba solo na ba nien so wa salongo ba saleli biso
soki asalaki salongo ongomona matiti wana te so salongo yango esalemi kaka parti ndambo batiki wasi wana eza voie normal nayebi te so salongo basali so wana place ya salongo siko bato bazoteka awa siko baona to bateka esenga balia wana esenga basala babeso ya bango ya biloko na bango wana siko basolo wana ekota bango salongo yango wana numéro 1 moto abomi mboko na ye mona l'État ye mona no aza numéro 1 ya ennemi ya mboka oyo so lobi te ekobonga te lukuta ye mo l'État na mutama mabe aza ya façon nyonso obongisa mboka oyo Congolais ayoka na film soki atie film liboso ndaku nyonso so tie film mwana kotosa jamais taloba ni te les populations bazobongisa te biso population toboma mboka na biso lukuta ye mo l'État zoboma mboka olamuka ya tonga bo bayibi ba million olamuka ya tonga bo musala eza te siko bambongo bazezobunga ezokende wapi bambongo ngo kenda wapi o bayibaka siko bango baloba ni te o musala eza te o bazoyiba biso o bazo ba population batanga te basala musala te siko biso ba jeune tozonyokama tozosala musala va normal comme biso ba monta tozonyokama mpona ni te bada balia ndaku balia basi balia mais bango mo sur l'État bimina nzela kanga moto katela amande ya moto 100 000 siko na 100 000 wana nalesa ndaku na nga nabokola bana na nga imande polisi akanga nga alo bangani te biso tobokola bango so nga nabokola yo policier so ndaku na ngai na obokola ngai ya liboso eloko nga na okamwa eza boye quittance so batekela biso quittance tosomba yango mpona nini baparking eza te bo bambongo biso basombisa biso baquittance ese bakotongela biso baparking te ana ville ya Kinshasa ese gouverneur vraiment ya ville ya Kinshasa place azali ya solo vraiment quittance toseka tosomba quittance te so bakangi nga nake na futi mbongo napesi bango na place tosomba baquittance baparking eza te siko place oyo ezake totelema place wana baboyi totelema siko totelema wapi polisi atracasserait l'équipe polisi akomo oyiba na mama batu kobeta batu posamo ça n'importe quoi donc tokende ndeni na mboka ngu tolembi pena boye biso nde toya ba responsable tobula na moto elesa libota ba mère bazana ba petit batanga nchik mettons tracasserait l'équipe tosani na mboka na biso mettons lo ba pa tande baninga ba kima bwa nini tracasserie ba policier ba landa biso kotoke obula na mboka ni na Angola na Brazza botana likambo ko bakonza mboka salité ezalaka awo ebele depuis balongoli banini awa na niveau haut kala ebali ya mai vraiment donc atele moko changement ezate juste quand awa na Congo pona nga na Congo na Monique mutawela ka poche na ye so ko tamu poche na evimbi esili nango donc akota souci ya population te akiparata population te abatu bazokanga oyo azoya ngande ngai akangi akei mutuso aye akangi ake mutuso aye akangi akei donc wana kotalisa au développement mboka ezate tala salité na victoire lelo basalisa longo basilisi mais namoni eza mai ezaka ebele salité ezalaki awa balongo salité mai ezongi siko tokoyeba ndenge nini basalika awa kuna basalité siko tali kuna basalité ezaka boucher mais ole babanda ya niveau akuna ke basilisa baye basaka ba aventure awa basande basali wana bazuba image na bango bakei pour que kosa na ba télévision ke to sali musala na victoire mais salité eke ezongi batie premièrement on a victoire parking ezalaka te soki batie parking botelema bato bakotelema bango moko bakoyaka boye bapesa bango parking batelemi omoni di paye ka boye ekangira na parking wana o telemi mabe otelemi mabe ndeni me bopesi bango parking libita parking yango me bato ba respecter ka bino moko bozo kanga lisusu omoni donc bazana bato o bayibali na bango bakoyaka bomoni basote bakekanga mutu so otelemi mabe mutu aza na parking alekena ni mutu mususu na Congo ordre moi ordre exact ordre est aux mais vraiment pas tellement parce que mututu obimagaka soki abimi na balabala te moyen asala exact comme moni ba profita bato bache ba kopere na balabala bazabana muto miche ye moko te to miche moko mumba ye bakangiye mais moni kaka mokonzi moko boy ayena bato ache En fait,
biso toza membre ya conseil précisément mongai naza membre ya conseil communal ya jeunesse et la plupart ya ba collègues nango to travailler na bango baza pe ba membre ya conseil communal ya jeunesse donc toza ba jeune ya Kalamu yango to se décidaki to sala salongo na commune ya Kalamu eza compétence ya biso te biso to bit na biso zaki kolongola salité na caniveau et ba gens ya commune nde ba ko assurer kolongola yango na esika to tia yango pona kokende kobwaka yango premièrement toza ba matériel te et deuxièmement problème pe ya finance la finance peut poser problème et ceux qui moyen que ça ba autorité o bazolanda biso ba ko aider biso na ba matériel pour que to koka komeka ko kende pe na ba commune mususu to agrandir structure na biso to za ba membres partout dans d'autres communes et on va bien ba soutenir biso eza structure ya bénévolat biso en tant que ba jeune to salango volontairement eza mutu apesi biso loko azate bapesi biso mbongo te biso mo en tant que ba jeune ya Kalamu nde to se décidaki to ko tia propriété na commune na biso ya Kalamu. Avec larmes aux yeux, vous avez vu, est-ce que nous sommes dirigés? Regardez l'état, il y a Avenue Victoire, il y a place des artistes, la place des artistes. Regardez l'état dans lequel se trouve Milieu à Lokumu, place Victoire. En 1945, la force publique, ça devait être un bijou, ça devait être entretenu tous les jours. Mais pourquoi on ne le fait pas? On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Je n'ai rien dit. Dans la moto, tracasserie, on ne sait pas. Alors, nous osons croire qu'avec le nouveau gouverneur, il y a vu la Kinshasa, Daniel Bumba, il va encore faire mieux pour que Kinshasa ait Zonga dans sa plus belle robe d'Aton. J'ose croire. Merci de retour à Ninga, merci à Maître John, merci à Elvis Pocho qui était derrière la caméra, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Vos remarques et vos suggestions seront toujours les bienvenus. Abonnez-vous. En tout cas, n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rien rater comme activité prochaine. La chaîne Abino Congo Suisse Télévision. Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Ciao. Yabino Yango. Donc, Moussou se zati. Donc, beaucoup senti bilingo, beaucoup découvrir ma soleil belé, beaucoup mona makabwe belé. Donc, c'est pour Sabino et l'on l'a bino ma souci banine. Donc, si tu n'as bino yango. Boyo qui yango, hein.